Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur habillée. Hein. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. Donc, en 2021, 2022, 2023, il y a coronavirus. Caméra, la conception. Il y a des Congolais, c'est lui donc, qui est le grand démon qui a freiné la machine et avancement. C'est Vital Kamerhe yemutu akangi makamu nyoso po Congo ebongate. Kamerhe yende mutaza nganga ya Congo nyoso wana oyo eza na kati ya conception ya bato. Maintenant, on va se juger. Il y a des lois aussi qui sont taillées sur mesure, c'est-à-dire basala on intérêt na avantage, il y a groupe moko restreint ya bato. Vous comprenez? Kamerhe ko sala même 20 ans na prison, to continuer na biso ka kolela. Toza no wa papa. On dit même locataire pour manipuler bino na kati ya lupango. Il faut comprendre que non, ba héritier bango mona ba yoka na raté. Il est en prison. Moi je souhaite qu'il soit là-bas. En tout cas azala nanu kuna. Total siko évolution mboka ndenge ezokendela. Mbongo bunga te, social ezala améliorer, détournement ezaka raté que non o yozo kanisa wana. Mais détournement ezanini. Ngai na tindi yo. Osomba bazelo il y a 100 francs bazelo wana ochango awa soko ochango awa te okeyo ochango na lupango wana déjà yeba ko détourner. La couleur d'origine c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. Mbote mingi bandeko basi pe mibali oyo boza branché na couleur d'origine télévision, couleur d'origine oyo mokili mobimba eyebi couleur d'origine epesaka bino ba information ya kitoko lelo lisusu to na numéro na biso ya sika vraiment na yebi ke boza osepelebele numéro na biso lelo to kolobela moi makambo mingi naza na invité na ngai boko découvrir mais na yebi ke na journée lelo besoin déjà image oyo bo sepela nango micro ya yeyo chante mona kini santa de nuance ange noir cheval noir chic men papa of love magnifico fantastico esthético. Il est comment? C'est bon. Temps normal, même moral, GDG, feeling, na idéologie. Donc, toujours continuer Moussala, na Pesimbote, na équipe technique, na biso, cordon na biso, Augustin Kaninda, Mote Maya, Maman Marie Moulanga, papa ya famille Mounene, et notre Congolo, Augusto Kaninda, Baby, et puis Baby, G-Live, G-Dor, et puis famille Toza Mounene, en tout cas, nabi abonné à couleur d'origine Bozali, na Pesimbote na boss na biso Crispin Leng à partir des États-Unis. Pourquoi pas à 12 étoiles, donc connexion toujours, sans oublier Gaël Touton dans les musiciens du moment. Nazo yamba invité nangai ezali nani, ezali Messie Yannick Ndombasi, analyste politique o nazo pesa mbote ndeko mbote na yo. Mbote ndeko, mbote lisusu. Merci na sepeli mingi poto mona lisusu na ngolo ya Nzambe abateli biso na kombo tata mwana na elimo santu amen. Vraiment on s'était promis la fois passée que to kuta na lisusu to solo par rapport ya sujet o ezalaki to solo ki la fois passée ezalaki sujet oyo ezbande ko déranger mboka oyo za ba sujet moko toza vraiment na intérêt makasi yango moni tozo yamba yo toujours kotuna. Mais beaucoup plus to koza la focaliser mais to kolobela yango mwa mingi ezali pandi oyo IOP o intervenant ki mwa mingi mais des sens positifs or que c'était négatif na ebité na lelo c'est déjà connu le verdict que Messie Vital Kamerhe est condamné. Est-ce que sangwana oyo ki yango déjà na landa ki pe na tala ki merci pour na motuna votre réaction? Ouais. Bon, ma réaction par rapport à cela, na yebisaka yo nyonso na lobaka mitune za ya bino biyano za ya biso et ça n'engage que moi. Le combat le plus utile et le plus aimé de Dieu est la parole juste et prononcée devant un gouvernement injuste. Ba condamné oui. Mais ça lui passe. Et ça li passe ndenge nini eloko biso nso to bande kozela mbongo ata muto azoka mbongo na leta te abande ko silika pona mbongo wana et ça li passe na banani
Et ça li passe na biso nyonso. Excusez-moi. Bino bato INCT ça li passe. Te ngala za mutu ya INCT. Il faut na recadrer na place wana. Naza mutu ya INCT. Mais je suis kabiliste camériste. Je suis kabiliste camériste. Voilà fait partie à Sikawe répète. Eza parti à Sikate. Tendance. Ezali idéologie, eza philosophie et puis eza école d'appartenance philosophico-politique. C'est-à-dire quoi? Pensée politique il y a Joseph Kabila. Na pensée politique il y a Vital Kamerhe. Ngana se fiel en kati wana ya on a lobby, je suis kabiliste camériste. Donc cela veut dire à part les infractions de l'État là, azana ba qualité na IP ou azana bato azo gagner. Oui, c'est un modèle dans ces pays. C'est un modèle. Omoni soko landi procès wana malamu. Parce que il y a tant d'autres personnes qui ont du mal à interpréter les Français, mais dans mon talobi, je suis le garant des prérogatives du président de la République. Et là qui signe. Je ne peux poser aucun acte sans l'aval du président de la République. Et là qui si nini. Mais il est Omoni aza mwasi ya malamu. Omoni mwasi mususwa. Mobali abeti afingiye. Azo sambusa ye. Mais aboyi na ye koloba mabe ya mobali. Andimi libale kufa nango. Andimi asambwa. Mais l'essentiel à garder la dignité à mobali na ye. Dans la vie, il faut être très prudent et trop souple. Dans la vie, il ne faut pas dévoiler totalement sa position. Il ne faut jamais totalement dévoiler sa position. Parce que position sur opesa mobimba, pour la politique muta balukelaga mutu, na politique pasteur azate. Na politique eza art d'abord il y a compromis et compromission ndenge Nicolas Machiavel aloba. Mais baloba qui trahit trahira et sera trahi. Eza passé. Likambo ekomi lelo. Oyebi ke soki ngai nake tika yo côté moko boye pour que ozwe loko moko boye, ozwe loko wana obalukeli ngai. Soki sango wana eyokane, mbala sima soko bengi mutu muswake tika yo oya lisote. Donc otika anoka yo moko. Batu musu ba otika la suko ya pembeni na yote. C'est-à-dire eza na batu mususu o babenga ba combatif. Il faut ko yeba ko gérer na makamu na ye. Nazoyoka pasi par rapport il y a manière oyo monsieur Vital Kamerhe a traité eza likambo mosusu po ba monter musu oto yoka ibunga na mboko yo en tout cas ba meilleur procès ngezande yango mais ce n'est pas ça. C'est vrai. Oui. Ouais, mes chers internautes, comprenez que ça c'est couleur d'origine. Nous continuons avec notre invité. Naïbité, c'est là où Yazoloba, ça n'engage que lui. Après, c'est belé, bon, Toyoki, mais Ndeko. La fois passée, tant que Nayo, Olobaki Nabiso, Ndeko Vital Kamerhe Akozala a quitté Azali innocent. Mais Ndenge Tolo Aboué, c'est déjà connu, les verdicts étaient déjà prononcé qu'il est condamné à ceci, cela. Circe, politiquement, par rapport à l'accord na bango, na bandeko msusu, est-ce que l'accord wana ils allaient respecter toujours entre cash. D'abord, tout le ballon cash. Pour cash déjà, il y a un peu cap pour les changements entre INC et l'IDPS et continuer toujours ou bien et Katana. Merci beaucoup. Naza analyste politique, naza kabiliste camériste, naza membre KHT, naza membre PPRDT, naza membre INCT. Mais plutôt, je peux répondre comme ça. Au moni na vie. Ngai na yo tokozala makamto yo kanaki bien.
mais bana nanga ba moni niveau betelinga makofi ata ba obesa o bonjour papa mais ba ko sepela sona yote pona ko beta ingénieur Augustin lelo na beti epenza bana na ye ba otala ke tokoki ko réagir moi si na yota na ko réagir mais c'est ndombasi azaka makasi mais bana wana batikala na likambo wana na kati ya motema kabetaka papa na biso oyebi babonga dio musu bato bazwa na nzela lelo eza pour la likambo moko boya 15 ans passé parce que nzamba sala biso bilongo eza ndenge mo mitema eza kokesana ozomona donc bakor wana o basinya na ko conseiller pe na mandeko ya cash surtout à INC babebisa te basala musala ils sont là pour la République. Ils sont au service de la République. Ça la rapport à Vital Kamérité. Ça la rapport à la République démocratique du Congo. Ce sont les ouvriers de la population. Ils sont au service de la population. Ils démissionné pour Bakangi Vital Kaméré. Non. C'est une élite. Et ça m'a salamaka normalement. Oyebi, otala film à Yesu. Effectivement. Balukela kaye infraction moko, mais Jésus n'a monaka koto ananga za mo imprudent à répondre moi mbangu mais certainement ba politicien ba barara père wana ba tunie motei ko futa mpa kweza malamu to mabe Yesu alinga répondre père moko lobe bi motei ko yanola ngulungulu te za mutambu keba za mutambu po soka loba eka za mabe jou wana en tout cas j'ai ngarelala. Mais grand prêtre Bou Atali Yudasi Abakila Alakiso bomone longa nani ya Kaisala abi ya Kaisala bo pesa na Kaisala ya Nzambe bo pesa na nani na Nzambe abikaki mais père wana azwa i problème comment biso to ndoni atanoko lelo Yesu ko yo akoma na niveau boye aya nini a intercepter système de jeunes abiso déjà to sali ozomona na mokili so ozo boulete bato ba obulele yo bazali et puis obulela mutu vrai mais mutu ango pa bulela ko pe faux ozolanda mais siko ilongo wana te le cœur de l'homme est mauvais Lutumba apesa madilunze maema bi mayema bomba mana mitema batu yango ezali ko bebisa mokili le cœur de l'homme est mauvais. Mais les actes aussi sont aussi mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Les actes aussi, parce que les faits de détourner, bah monter mineni wana, na ebite soki yango ekoki kozala malamu. Détournement na to kozonga nango sima mais na ebiso que le cœur de l'homme est mauvais. Tant to longwe wana. Barabbas, bandit de grands chemins, criminel makamutu. Pour que Pilate sa quitté dans problème wana wabite faut bimsa na Barabbas barolobani ke ote Barabbas ba condamné pour que mutu azala quitté abi bakaye ne kulusu tondimi makila na ye kitela biso na bana na biso mais ye bakaye ne kulusu aza mutu mabe tikela biso nani balaba bimi Yesu babake wapi ne kulusu. Attention, il y a ce qu'on appelle la réincarnation. On a des juifs qui ont le loko, mais en 1885, na Brno, na Haute-Autriche, typiquement, comme on a Adolf Hitler. Aboma banane, ba juifs, 6 500 000 juifs. A créé un antisémitisme. Oh, tout ça, la refuta maranase. Ato koufego zonga, tu vas revenir pour payer. Donc par là, M. Yannick Yozoloba, que M. Vital Kaméré est aussi trahi quelque part. Certainement. Certainement. De la part des... De la part des personnes, d'après, on a concevoir. Hein? Et le bien moro qui est procès est politisé. Ah, oui. Eza bongo. Il est trahi quelque part. Nenge nazo mona. Nenge na mona meli kambute. O mona katandako. So biloko bunga mingi banda bakanga mwana moko ba suspecté akaka ye. Mwana la fois longwanano. Il est en prison. Moi je souhaite qu'il soit là-bas. En tout cas azala nanu kuna. Total asiko évolution mboka ndenge ezokendela.
mbongo ebunga te, social ezala amélioré, makambo nyonso ezala amélioré parce que donc Kamere na conception ya ba congolais mususu ba mona que non, c'est lui donc qui est le grand démon oyo a freiné machine ya avancement ya mboka oyo. C'est Vital Kamere ye mutu akangi makambo nyonso po Congo ebonga te. Kamere ye nde mutu aza nganga ya Congo nyonso wana oyo eza na kati ya conception ya bato. Maintenant on va se juger. Nzambe azalaka juste. Docteur Félix Houphouët-Boigny akangaka Laurent Gbagbo asalaka 10 ans en prison tanga bimia komi président de la République. Traçage ya vie na destin na destiné ya mutu ezalaka. Ozomona par rapport ya dessin ya Nzambe. Dessin va bien intention ou la pensée. Par rapport à la constitution, c'est comme si casier judiciaire soit déjà l'équipe a passé na ninwana aux aides sous na capacité au comme ya ko poser candidature comme président de la République. Constitution Luluabu ya on to ça la ratilelo. Donc loi wana ya Luluabu tenatuni o ya 64 to ça la ngotilelo. Ité. Oyo balia ba professeur liao bakomaka ebwa libana la molengo homme d'état to ça la ngotilelo. Donc loi nyonso ba modifier kango. Il y a la subrogation, il y a l'abrogation. Donc il faut changer lango. Il y a des lois aussi qui sont taillées sur mesure, c'est-à-dire bah ça là on a intérêt un avantage, il y a groupe moko restreint ya bato. Vous comprenez? Donc c'est pas un problème. Mais nzambe soka loba kokoma mokonzo kokoma kama mokonzi. Soka loba kokoma place wana okoma kaka. Mais naza na témoignage na ye ya malamu monsieur Vital Kamere. Partout place à l'écart en tout cas azana nous d'abord mutu azana na mawa d'abord ya bato moni mutu azana mawa ya mutu azana souci ya muninga na ye mutu ara mutu qui fera asala ka makambo za mieux les cas ba place nyonso se renseigner place à Kenda na assemblée nationale tanga longaka na ba cleaner bazolela bazolela que non nous avons perdu un père. Mais après il m'a kamené tikala collègue. C'est-à-dire azana passion, alingi muninga na ye mutu souffrir taza malamu. Excusez-moi na ngina pesa yo likamu moko boye ya mukuse. Bande ko na biso ba musulman. Soki ba osala ba swadaka. Ba ponaka mutu akokabela te. Ezala yo bu ozui. En dehors même ya wana. En tout cas le prophète Muhammad, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui. Nyonso o basalaka, oko ke pas musulman aussi poser problème na yo. Ana besoin ko yeba état d'âme na yo te. Ayebi ke oza muninga na ye mutu oza na problème. Na kombo ya Allah sa nini asalisi yo. Abisi manzela sa nini kende apesi yo solution na problème oza nango. Mais si on a l'église de réveil, passez quand on peut faire ma bonza. On a premier c'est na 10 000, il y a na 5 000 nanda kuma ebiso kanga misu to bondel. OK, il a la solution. Pour balobi que la solution soit la place de la question. Mais pour nini o yedenga imbala moko te o lukina o sambela nzambe pour que na bimana lokota mbongo na njela lo ke tia la solution. Wana eza bolingo te ya moni bolingo bandeko wana bazalaka nango en tout cas ça justifie un meilleur amour même devant Dieu même Christ ça s'appelle nango po batuna qui est la recommandation la plus sincère abi aimez-vous les uns des autres kolinga muninga za kosalisa ye kozane malamu kozala pe reconnaissance pa muninga oyoyo za kana ye ba ya ndeko kota la nature te kota la race te kota la couleur te problème ya Congo na blocage ya Congo za quelque part eza nango pa Kamere te Kamere ko sala même 20 ans na na prison to ko continuer na biso ka kolela to za no wa papa c'est vrai na yebisi yote to za na biso kaka wa to za wa to ko senga kaka zonga malamu kutu yaya s'il faut monsieur Yannick appeler sa solution à problème moi. S'il faut M. Yannick appeler sa solution dans le cas problème oyo. Naza la solution te maintenant la piste de solution. Parce que solution eza na ba moyen. Solution eza na cas problème oyo vraiment. Biso ba congolais to longola ingratitude na motema mabe. Na motema mabe to lingana d'abord te. Omoni na ndako.
omoni même locataire pour manipuler bino na kati ya lupango, il faut à comprendre que non ba héritier bango mona ba yoka na raté. Et puis elamba ya ko defa ba lataka na mesure okuteli yango. Na droit balobaka en fait de meuble possession vos titres. Ndeko excusez bien na téléphone na yo. Bo pesa nga téléphone moko. Donnez le téléphone. Et puis baby, Nde na simbi yango. Est-ce que oyebi ke za ngai te? Oyebi tete? O kanzaka za nani? Yangai. En fait de meuble possession vos titres. Na royebi so pe téléphone za yangai. Na go senga ngo pe ke no te pesa ngai ne ba pesa nga mona ke nango pa mwasi mona ke ko vanter na téléphone oyo. C'est mon téléphone. Siko kolo nango délai oto yokanaki. Pour que na zongi sele loko na ye na dire wana soke leki tanga ko ya ko senga ngo par là moi si wana oyo apesa nga bolingo pona téléphone wa comprendre que ah ezaka nango chomo na yete kolo téléphone eza ya nani ya Gaël Tutonda. On comprend? Faut que simba ka masesio na moi malam parce que toza déjà mikolo tozo kola omoni mayele bata mayele bakami biso mingi ba membiso pe na buzoba yango moni na bamboka soke na bamboka moi droitier ezalaka moi droitier moko ezalaka pourquoi parce que makambo elekaka kuna omoni muta bimine mokonzi awa tanga minga bimine se makenda na mboka akelukani akeluka sagesse eloko na Salomon asengaka yango na c'est la sagesse ozomona biso papa na biso Franco Loma qui a dit père son âme ayembanze momabi yambula ngenda kinzonzi mumenga kena luyufula tata mbemba mama luyufula tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina besi Kinshasa mama donc sangwa kinzonzi tata mbembe komi tina Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il était sage. Nazo interpellé ba homme politique nyonso na sagesse. Na sagesse. Au moins na boye amruye mamo rezo kota na mboko yo. Etika la peka bongo. Au moins la bilan ya mutu na mutu ekeza nango kaka très négatif. Et largement négatif pour calamité. Balobara le temps vieillit les corps, renouvelle les espoirs, nous rapproche de la mort et nous éloigne des désirs. Donc à 2021. 2022, 2023, yeb sabisoni. Oko yebi sabisoni. Coronavirus. Coronavirus. et là, monsieur que c'est créé. Hein? De temps en temps, Maramboya kaka. Oh, maladie, monsieur Bimon, c'est Miguel-Tonte. Alors, monsieur Yannick Ndombasi. Bon, na moni vraiment dans la position toujours ya soutenir monsieur Vital Kamerhe. Mais soko ko ye ba infraction oyo ba kangeli ya makasi mingi ezali. Bon, normalement ba reprocher na détournement na corruption. Na lingala to kobenga. Bon, na lingala neti détournement wana détournement na lingala en tout cas na yebite. Omoni lingala eza mwa pasi yonde osalaka erreur. Omoni na mutuka na yo tito koma awa na mona kio na dictionnaire moko boya ya français lingala normalement po moi pe to comme na biso na suka yo ke zwango ezate. Mais na émission prochaine o to sala en tout cas il faut que ça le dictionnaire te to ka nzemba frère Patrice ngana yo. Soki mutu ayibi na nzela ba obenge voleur. Mais soki salami na niveau et comme à détournement na lingala to bien. Bon, si ko détournement eza net pe boy na ko expliquer. Ngai c'est comme si tu na classe au répondre à minga na explication. Non, normalement c'est comme ça parce que na pédagogue bani na ko expliquer. Na pédagogue, na ko expliquer na interro na ko comment. C'est-à-dire na ko concevoir penser na tiango sikoyo na sichango bien na papier na ngai. Détournement ezaka raté que non o yozo kanisa wana. Mais détournement eza nini? Ngai na tindi yo ozwa osomba bazelo ya 100 francs bazelo wana ochango awa soko ochango awa te okeyo ochango na lupango wana déjà yeba ko détourner ozomona et wa un peu ça de détournement donc au devient moi itinéraire moko boy pe eza détournement ndenge mo pe na vol les arani déplacer te vol babi c'est la soustraction frauduleuse. C'est la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. C'est ça le vol.
souscrire frauduleusement. C'est ça le vol. Vol simple ezali, vol qualifié ezali, vol avec fraction ezali. Donc nyonso moni yango non basala description nango, basala na répartition nango parce que catégorie ya ba vol ezali. Mais normalement ndeko nangai toza bandeko, nous sommes des Congolais. Oyo les kanamboko eza passe et puis na omona ngo distraction. Et l'équipe tout théâtre dialogue contre sans souci. Ozomona biso toza na posa makambo yo te, toza na posa social. Donc tous ces scénarios là, ils ont distraire biso. Scénario pour nous distraire inutilement. Je le dis avec force, puissance et ma dernière énergie. Eza distraction ya ko sakanate. Mais et là qu'on a compromettre bino parce que biso toza na école de sagesse. Chaque jour au moins toro bana kozwata 5 minutes to pesa ka bingana o ba bengi masese bingana chaque jour na couleur d'origine TV to pesa kango pour que batu ba comprenaka président Crispin Lenga à comprendre bato belé ba comprendre makamunini Bob Milo Mabata à comprendre papa Alfred Lumanda ba onyoso ba abonné à couleur d'origine. OK. Et la biso malamu moi mingi chaque jour en tout cas na ko disponibiliser tananga pona yango. Ouais. Po o mona ke mo konti mususu azumbongo allié alingo futa batute ote ya za mutation sokil. Oh mais so ke na poto okuta ba grand kilti c'est mazambo lingwa bato. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça po yemoko kaka ndaza motema mabe. L'association mouvement philosophique ni nokende, association mystique ni nokende ba pexo ke kosali sa motute. Soko kabarate. Hein? Siko makamejene Augustin Salaka est-ce kaza député? Azane député. Pasteur Godin Poyi avant même à comme place au pasteur président. Oui, mais donc il posait des œuvres philanthropiques. Abanako salango pour l'ambition politique. Peut-être hein? T. C'est vrai. Ngala oyebso T. T depuis Kala T. Aujourd'hui pasteur Médard Kankolon. Ah salango pour na yango te. Bon cœur kaka bon. Oui. Plus de 200 personnes. Eux bazaka na disposition na ye. Aujourd'hui pasteur Kabundi Walesa, aza député. Aza babenga apôtre et prophète. Évangéliste Claude Kabundi Walesa. Tous les respects mon sali nzambe. Tala biloko asalaka. Est-ce que aza député te lokote en ambition politique? Mais il y a batu mususu ngana ibi maître moko na bandali maître on a donc renommé azaki nango mais moi été nani maître komaki badula mutafane. Mais au monique tanga comme peme na ye mutazui na souffle na élan. C'est-à-dire ezana makamu susu yo mutoza na solution nango kotina no mutu pa nzambe te c'est déranger die. Kotina no mutu pa nzambe te. Pesa solution moko par rapport à makambo azana nango. Ozomona. En tout cas na côté ya président de la République malamu. Président Nabiso avec tout le respect il faut na telema parce que wana tata mokambi ya ekolo. Président Félix Tshilombo Tshisekedi. Oui. Numéro 20. Président Kanisa Malamu. Talape Malamu esika nini biso bana na yo tokomi. Tozo kende wapi. Mama nyonso soka uti wenza ebika olama madeso atikaki bana bazanzala. Soka ye à partir ya wenza somba ba Thomson ba kalinga babwakela ngo pilipili likolo. Asombi na ba taxi na kwanga tanga somba kango aye na ngo apesi bana ba calmer bana ba s'intéresser sur nzunga mamate ezale beli 23h ezale beli 0h siko wana soko ezate mwana mususu alali ne liki ako sekwa donc alali moye alia kutu ezate biloko beli 23h lokela biso calmant toi on a besoin calmant nanu toi on a besoin calmant o nanu go sa ke libumu eyoka bien. Père, Thomson, oh, nabanda somba 500 francs par mère entre le logo 1000 francs. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas profiter quand le confinement. Tu vas profiter de la Covid-19. Que non, il y a une situation de crise. Oui, ça libiso boy non. Mais maintenant, oh, na bambo comme quand même les gens se retrouvent. Qu'est-ce qui ne va pas au Congo? C'est notre pays. Moi, je ne suis pas un Gabonais. Je suis Congolais. Moutolou nangé kundama awa.
Luvila nanga côté père, je suis Ntinu Ntsakuna Vunda. Pas maman Nazan Ntinu Congo. De mon credo religieux, je suis chrétien catholique. Ben Amalam. Ogozoa force c'était pas ba conseiller. Ogozoa force c'était pas ba américain. Ogozoa force c'était pas ba russe. Ogozoa force c'était pas ba gabonais. Ogozoa force et pas la population. C'est l'arme la plus forte. Ce qui biso peuple, tous à simanayo to soutenir yo à 100%. Et que oso répondre à nos besoins, à nos aspirations, à biso. Bien que les besoins sont illimités. Mais Moutouna Moutouazo retrouver même par naïa mouké au niveau que chacun au niveau qui est le sien se retrouve na ba par naïe en tout cas favori Rezal. Mais père ceux qui au américain ba oloba yango to kosaela na Congo. Soki ba français ba oloba yango to kosaela na Congo alors que bango ba président na bango ba yoka au population na bango lobaka. Na yebite résultat au retrouver dans le terrain et le contraire par rapport à l'entente. En tout cas, message na pesi yangwana na pesi nzambe oyo akela likolo na se matondo mingi po pesi biso pema na pesi lisusu epai na yo tata mokambi ya ekolo Félix Tshilombo Tshisekedi Antoine. Na pesi mbote lisusu na maman na biso la première dame maman Denise Nyakeru. Po Nyakeru elobi eloko ya pembe ora. Ora. Na pesi mbote na président sortant Joseph Kabila Kabange, président honoraire, na pesi mbote na maman Olive, na pesi na baboti na ngai, na pesi na bandeko nyonso, na pesi na Gaël Tutonda. Et donnez votre contact aussi. Ma pesi Soussou, na maman divine, ma biala, madame mon épouse, la mère de mes enfants. Celle auprès de laquelle je vais tirer ma révérence. Contact Nangaya Frissel, Ezali, plus 243, 90, 34, 57, 636. Répétez. Plus 243, 90, 34, 57, 636. Et Orange Pesali. Plus 243, 84, 00, 52, 000. Plus 243, 00, 52, 000. En tout cas, mbote mingi na bato nyonso na PCP président Crispin Lenga mbote mingi na pesi ba fidèle na biso ya couleur d'origine TV mbote mingi bo s'abonner bo continuer ko s'abonner toujours parce que makambo elenge ezali o to soli kuteza moke et elenge vraiment ezali nazawana. En tout cas, na sepeli mingi na pesi ba kuvunda nyonso mbote na bantenu Kongo beno kulu ilungeni mboti nzambi kalusakumuna ingeta. Ingeta. Oui, mes chers internautes, comprenez que j'étais avec l'analyste du moment, M. Yannick Ndombasi. Il a parlé, il a beaucoup parlé vraiment. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je remercie mon équipe technique, ingénieur Augustin Kaninda Monté, ma maman Marie Moulanga, Oyo Asa et l'Arabie Sobilo, quoi bien, soupa kitoko, tala matama ndenge zoya, na pesimbote na babone nyonso mon kilimo bimba, na ebisi bino kabuta la kalanga, elanga yango ekoti, bob bino mabata. Franklin Tati à partir de l'Italie, na Pessimbote, na Junior Makolo, mon ami de tous les jours, de tous les temps, à partir des États-Unis, sans oublier Kayamwa Shinaomi à partir de la France. Bande Konyo Soboza na Luanda, na Pessimbote, ba appel, na bino vraiment, na comprendre que Bota l'Arabiso, na zu ba appel, na zu vraiment ba appel. Merci vraiment na réaction na bino wana. Contact yaye Chantezali plus 243 89 63 23 924. Na Monikuna Soupu déjà Elinge Bele. Ciao, on se retrouve à la prochaine. Ça, c'est la couleur d'origine.
La couleur d'origine, couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous.